Donc l'homme de Dieu va tout préparer scène à musulité na molimo. Mutao kika na loyenge poko ta scène. Bota na bilomoko biso to préparer na musuli. To kanisa ndenge na biso to lata za fête bata farine bateka mabina ezala somo za grave to yemba to sangana. L'homme de Dieu atala wana. L'homme de Dieu toujours le baté bosala boto sala beauté. Tout le monde avec lui bosala no scène za préparation bang. Est-ce qu'on la boye loko wana s'il vous plaît photo ke na o malem. Ya walobi scène ezate a pousser mo ba ebi cause nga basalo bazo pengwaka. Au moins mutane ko ezote bien le ba changer exhortation. Mutana ta ba changer comme côté église église boy. 100% za la raté zeke. Tama kama comme ça le prophète ko ta za boy église boy ya moto te mais batu ba comment changer. Au moins mutane comment changer bino maté exhortation azo préparer pour akenda ta moi 10 personnes ta robima abima ta moi quelques-uns à Binoboke, Babozala, mais c'est vraiment comment changer le langage, maman Bobimelaye, Boté, pourquoi comment changer le langage, il le la beauté, l'homme de Dieu, arabe, Azozela, Makas, monde arabe, Azozela, parce qu'on comprend les tendingues, le bendiam, l'amboka arabe, l'amboka musulman, ah, ils ont 98% musulmans, mais l'Iloba, et pénétrer plus 8 places, Bazozela, l'homme de Dieu, n'a monté maman. Ya bande kotolia lelo nkola lenga to pesa libanda na nati bo comprendre toza na se à chalet Dubaï chalet makasi toza na 46 degrés PR toza 23h to kende déjà to bo comprendre chaleur eza makasi ceci na biso nature pe et comprendre iloba bato nyonso ba comprendre pe message tout l'homme de Dieu arabe azozela makasi monde arabe azozela bato comprendre tendenge lilobendimami na mboka arabe mboka musulman eza 98% musulmans mais liloba et pénétrer plus 8 places bazozela l'homme de Dieu na motema moko nzamba otika biso te l'homme de Dieu même na 2023 et ça boye que scène ezala te pour stade eza na ba problème pour babongisa stade mais biso ka bato nde toane koforce tosala ti na jour j mokola dimanche bato batondi babi tokokota te c'est la toute première fois tobima. Si l'homme de Dieu, bino bien que l'homme de Dieu a se déplacé, qui n'a pas wakutu l'homme de Dieu a la tili papa simple aye, en lui kopek sabato po batwatonda ki tina balabala biso tout au déborda ki assurance ezaki soute to kosala mais tala l'homme de Dieu na bolingo na Nzambe. Donc Nzambe a utilisé force mo kat na ya maîtriser bato maîtriser ki biso nyonso ti asali nyonso na mokao na ya autorisé sala na stade ya et plutôt na esplanade ya parler du peuple mais ezaki pena bien te l'homme de Dieu kolinga soute salamande salama na 2023 s'il vous plaît kola mona ka musika ya za lokola biso te to penser totala ka lelo totala mais ya otala musika yango moni asenga na libota totika nanu selon nga kutu soki nga aseni il faut topema na biso ka ti megachete na biso kosila tovai na biso ka ti megachete kosila tozwa espace pe ya kimia kosamba na kimia soki te bazalaka bo mais l'homme de Dieu mona ide yaki ane op soki tomeki so ekozala mwa pasi et aux la passe 2023 ezali na ba problème ebele ti bato musu bazonga bandako bibino so bien musu nyonso bakota ete musu bazongi bandako ti prophète ayeko maîtriser nande scène esala ezalaka miracle kaka ya Nzambe mais l'homme de Dieu akolinga so esala mabongo te s'il vous plaît bobeta mabaku te toyebi ke bandimi bakozala na découragement te mabaku te mais bato bazoloba bilobalo babolanda bango te bayebi eloko moko te scène ezali scène deya toza nango chaque jour tozala na kati ya scène eza repas moko spirituel eza charnalité esenga biso tozalaka bo moko tokoteka kosimba iloba tokoteka kosimba Nzambe na biso moto moko te na mokili oyo ase akodirige église iloba moto moko te akocontrôler l'homme de Dieu oyo elobi l'homme de Dieu elobi Yahweh ainsi dit l'Éternel soki abi oui non bokende boke bosala te po ye nde amonaka ye nde momoni bato bandimaka teke ye nde momoni ye nde moto azokooriente liloba oyo liloba eza dirige na lobaka vérité liloba eza dirige na bato mibale misato te eya dirige na l'homme de Dieu ye moko mangomba nyonso ya mokili eza na moto moko te to moto alobaka na dirige église mo songolo
tokota na vie ya bato te iloba pe bato atika iloba kimia iloba eza na oyo aza fondateur aza vivant moto aza père spirituel moto aza chef spirituel Konde Polo Dominique aza en vie ye aza na contact direct na Nzambe kola alobelaki makambo nyonso so yawa alobi bokende boke bosala boye to ti bana Israel bana otambusama na nsima Moïse na orientation ya Nzambe biso totambusama na kati ya mokili oyo ya lelo orientation ya Nzambe à travers l'homme de Dieu tokolanda ba orientation mibale misato te so tolandi maloba mibale misato libota tobunga nzela totambolaka na nzela moko l'homme de Dieu ayebi donc liloba eza na erreur moko te elo moko topedre eza te malgré bato alobi lobi mpona mbongo bato apesa ye mpona sene libota ese mbongo ekoma ata ba $400,000 ekomaki ata 500 ekomaki eza mbongo oyo biso tocontribue mpona cérémonie na biso eza mbongo topesi mpona liloba bato babeta mabaku akwa ese makambo ya liloba etali kutu na bato nani oyo batiaki inspecteur alandela église liloba nani aza contrôleur akontrolaka Konde to akontrole église liloba liloba ozala contrôle na moto moko te moto moko ozala inspecteur ya liloba oyo te moto moko batia IGF ya liloba te akontrole liloba to IGF ya baéglise akontrole baéglise non moto na moto contrôle église na yo kipe église no wana so eza badistraction liboto eza jalousie ezosala bato ese bozoyeba meme na libanda contribution oyo moto atie na kati ya église mondimi ya solo meme ka liloba te meme baéglise mosusu ntango moto apesi offrande to dime moto apesi contribution na église okolandela yango osu te oyo napesi mbongo na ngai eke wape kosala nini non oyo topesaki mpona sene Nzambe kati na l'homme de Dieu ayebi programme nini azosala mpona yango ntango mosusu mpe programme ese esalama megache totonga esenga mbongo ebele mwa ndambo tokontribue mpona sene ekende ata na megachet ata batie na megachet ata ke na programme mosusu eza toujours mpona évolution ya église oyo ese bozoyebake chaque jour mpona l'homme de Dieu osenga mbongo kotambusa église oyo ya monene na monde entier kolandela makambo ya église partout kobikisa milimo ya bato koorganize église na monene oyo tosala yango esenga toujours makoki s'il vous plaît tolanda bato te totalela kaka yawe à travers l'homme de Dieu Konde Polo Dominique aye koluka ni mbongo te mawa na bato baokanisa prophète aye koluka mbongo c'est l'homme de Dieu azali lokola biso bato tolukaka mbongo lokola bato balinga bamipesa bazwa baganye ebele nde l'homme de Dieu akopesaka maloba moko na bato ke tosala appel de fonds prophète aye koluka mbongo akopesaka chaque année to après 6 mois asali appel de fonds boye mbongo ekoya combien moto nyonso akopesa me ya koluka ni mbongo te aya pena koluka mbongo te aya pe koluka lokumu te aluka ganye ebele aza na ntina wana te ape na posa asala appel de fonds te aza na posa appuye pe bato te jamais bato nde bano fonctionner l'homme de Dieu mais l'homme de Dieu toujours alobaka te bosala boye tosala boye te ekomani na baeglise bosala noki sene eza préparation mbangu esoki nkola boye eloko wana s'il vous plaît fo tokende yango maleme yawa alobi sene eza te apousse moko ayebi cause na yango eza stade eza na baproblème babongisa stade mpe yawa batali milimo na biso bapona mifo ezala protege toke maleme akoki koexpose biso libanda te l'homme de Dieu alinga su bongo te kolakama moko na moko ya mibale oyo etali mega church libota na mega church l'homme de Dieu l'homme qui a l'œil ouvert l'homme du ciel l'homme de la 7e trompette la bouche autorisée na yao apesi maloba ke mega church esalama a lancé déjà ouverture à mega church pe to bandi déjà me bato bakomi koya koloba ke mega church ekotongama te mais il faut zala motuki to motoli il faut zala lokola moto ezosala te po contredire maloba l'homme de Dieu yo zana po contredire maloba l'homme de Dieu prophète Konde azalaka soucier na moto te ezala ni famille ni camarade ndeko moto akozala soucier na prophète aza te mega church bandeko ezotongama loyembo kutu ese ekiti epesa valeur Jérémie 30 bis mboko ekotongama na lolenge na yango so yo moto oyebi teke eza lolenge ya Nzambe ezotongama eza forme ya bato ya mokili te s'il vous plaît biso nyonso toyebake mega church ezotongama mpe ekotongama 5 ans wana Nzambe akosala eloko nyonso ebanda maleme tako tokoke presse te topesa nde makoki tocontribue malgré crise me bandeko tosalela Nzambe tocontribue mega church ezotongama tolanda maloba ebele te bokata te kobila okai na matoyi ya bato Nzambe aye kosécuriser maloba wana prière du peuple de Dieu aye kotia sécurité na mitu na minoko ya bato aye kotia sécurité na mémoire pe na milimo na biso yango apesi maloba wana ke kokata te kobila okai na matoyi ya bato mega church ekotongama pe en plus naye kopesa toli na ndeko na ngai mosala Nzambe babenga Motei Matata aza na prison na kopesa toli na ndeko na ngai oyo nalingaka mingi oza ndeko prison elobiso bilobaloba te kozala lokola Jean Baptiste
Jean-Baptiste azalaki na prison mais ye mutaki ko préparer boye à Jésus mais natanga passe na prison Jean-Baptiste aotina su bato bake tu na Jésus wana ye to yete to tozela mususu mais azalaki pe réponse na ye Christ ayeboko na koyebise babeli bazobika baveugle bazomona babukana makolo bazotambola bakufi bazosekwa tala réponse ya Christ epa Jean-Baptiste Jean-Baptiste azali kocomprendre mpe ya Jésus yango oyo wana ndenge mpe ndeko matata oyebi valeur ya prophète Konde ovai na iloba obénéficie mpe mingi na iloba ozwi opportunité oyebi bolamu iloba esalelaka à travers l'homme de Dieu mpe confiance prophète apesaka oyebi bien so lelo oyo moko tala nano atake mpe belle famille beau frère ya prophète ocontredit maloba prophète na prison kotinda message boyisi ke megachete kotongama nango te yokanisi ozolobela ndenge olobi ke Christophe Bovik na Ange ozolobela bango te olobeli nde prophète Konde tozoko annoncer monde entier que prophète azokosa megachete etongama te po moto alancer appel lancement ya megachete eza l'homme de Dieu prophète Konde nde azoyebisa bato totonga megachete biso nyonso tozolobaka to appuyer prophète mais moto alancer message eza biso te eza l'homme de Dieu donc ndeko longola biloko wana eza bien te kocontredit maloba molimo eza bien te botya conflit na kati te so oza likambo na ndeko na nga Christophe oza likambo na ndeko no Bovik na Ange benga bandeko bosola mega plutôt réseaux sociaux eza na ntina te bolekisa makambo nyonso na réseaux sociaux te l'homme de Dieu alingaka te makambo nyonso kaka réseaux sociaux alinga kutu kosola na réseaux sociaux te oza na problème na balinga bovanda bandeko wana na tai nkombo yo moko lobai ke intel Bovik Christophe Ange baza bandeko no s'il vous plaît bobenga na ndenge akimia tobongisa lata molimo motema tata longola biloko wana bilobaloba voice otindaki yo mondi ka otindi vocal osali eloko moko otindi na réseaux sociaux mais tala bato mabe bangunya iloba bazwi yango naso oyokaki bien ke bandeko batolaka iloba bazwi yango bazolakisa bato botala bino moko semeki kutu ya prophète makambo azoloba donc au contredit maloba prophète bato asepeli babeti maboko bazwi yango bakesala yango baémission basala yango baémission ebele na TikTok même tina ba YouTube basala émission botala nde maloba semeka prophète azoloba megachete otongama te motema tata oyebi bien ke megachete ezotongama moto moko même na libota boza baassocié ya prophète teke bodirijaka prophète nde azopesa orientation au contraire libota bino nde esenge bosoutenir l'homme de Dieu libota pende ya solo famille ya prophète na belle famille bino fo ozala badéfenseur ya solo bino fo bozala mpenza basentinelle ya iloba oyo bozala bapremière bamemisi ya nzambe na biso me tokoyoka teke na kati na bino maloba lusu ya nzombo maloba kozimisa ezalaka non oyo osali motema tata nkola asepeli te tika biloko wana opesa toli atake ndeko na yo oyebi bien ke tozalaka na kimia tozala na relation bien na opesa yo toli longola biloko wana koloba su bilobaloba na prison te kozimisa so bato te kozala opposant iloba te bino fo bozala bato ya liboso o mokili bamona exemple mpo na bino fo bozala baexemplaire na belle famille na famille ya l'homme de Dieu boza libota ata mosu bomiyebaka te libota boza na kati ya famille esantu ngai nabenga famille esantu boza na kati ya famille saint mpo toza na moto aza mosantu l'homme de Dieu senge tozwala baexemple nyonso ya l'homme de Dieu nayebi ke boza bato bokokoka na l'homme de Dieu te mais ne fiske ata kosupport kosoutenir ata koaccompagner prophète s'il vous plaît libota bato bacomprendre ke aza mpe na libota tolinga te salama nde Christ aloba ye message ke bandeko na nga oyo bazokaka liloba famille te mais oyo bazoyoka liloba topousser l'homme de Dieu akoma na niveau te banda koregrete ka famille bazonyokola nga belle famille boye eza mpena bien te tozwa toujours conscience motema tata azala na kimia ndeko na nga na osenga so oza innocent ya solo motema tata so oza innocent koloba lisusu te na réseaux sociaux kotinda su message te mpo bazimisi na batuki bazoprofite na message na yo obima motiolo obima motuki yo oza moto okotelemela iloba te oyebi yo moko bien makambo liloba esalaka mpo na yo mpo na libota makambo liloba esalaka mpo na bino boyebi bien bosoutenir église oyo bolongola bilobaloba longola biloko wana likambo nyonso kozala nango benga l'homme de Dieu moto moko mokili ta kosunga yo moto moko ta kopesa solution esika kozala nzambe na likolo nda kosunga motema tata na lipambola l'homme de Dieu mikitisa soki oza na problème benga prophète zwa lipamboli nkola kosala naopesa mpe toli na ndeko na nga mosakolo ange nakenga bwa ndenge matata alobaki ke ozotambusa kombo na ndenge abeza na ntina moko te bata molimo bazala bata polémiki te tolongola biloko wana motema tata oyo eza libota na yo okobima na prison toza na kondima à travers l'homme de Dieu nzambe akosala yana lobi bien so oza innocent solo koloba liso eloko te kopesa su message na réseaux sociaux te mpe sikoyo oza na yebaki oza
musala ya nzambe bongo soko bimika sozongoli musala ya nzambe lelo otuka ozoba biloba loba na prison atina te kosala ba émission ebele ko critiquer iloba eza bien penda te za na kimia mikitisa benga l'homme de Dieu zwa le pamboli prophète achana losambo obimaka la te na prison to na kondima nzambe akosala libota bino nyonso libota bozala bomoko to soutenir l'homme de Dieu biso nyonso toza toujours sima l'homme de Dieu na famille ya musuni ya l'homme de Dieu na biso bandimi na basali biso tout toza toujours bomoko na osenga batu tout toza la même morale biso nyonso na sima l'homme de Dieu to memisa nkolo mukumba to lemba te to longola biloba loba pe to répondre te ba bazolo biloba loba nde boyokaki faut ko bloquer ba nyonso o bazolo ba biloba loba bo pesa bango ta gaz te bo pesa bango valeur te bo tika bango na loyenge na biso to sala ka nzambe na biso pe na kosunga bande unanga pona kosukisa bande kuna basala nzambe boyina ka défenseur te Mosakoli Jean-Claude afingaka moto te tozo finga te s'il vous plaît to pesa nde toli tamusu bo comprendre te tozo expliquer na bato boye ba bien que toza infiltré est-ce bande kuna basala bozo ba que nous sommes infiltrés toza infiltré na niveau moko très élevé pourquoi l'homme de Dieu ayi saka biso mbala mbala prophète analo babozwa basali te bo recruter basali te mais basali mingi bonne ko recruter basali surtout na kisasa bo recruter basali belé tant boyambi basali mais prophète amonaka musika prophète azana vie de loin amonaka azana vision ya musika alobaki bozwa basali belé te bo recruter basali belé te mais tant de basali bozuzui basali à chaque fois que bozwa basali te bozozwa basali belé bo recruter basali tala boko salaire ko recruter na o baza pe na lemba osala nzambe te bo recruter na ba musu ba yika pona luka intérêt musu ba yika pona ko telemela musu ba yika pona ko luka akobebisa iloba lokwa ba opposant iloba tozu même na ba infiltré baza batu moko lokwa ya mabe ko étouffer église ko détruire église nzambe chance iloba présent nzambe musu ba yika ba se comparer na l'homme de Dieu yo yeka lelo suso se comparer na maître na prophète konde o mutazuli lobo na passe nyonso nyoka mina yango to se comparer na prophète te yango basali s'il vous plaît to ka mingi ba l'homme de Dieu aboya ki tozwa basali te mais bino boyebi ndenge bozwa basali belé tala ndenge komoko masiko mingi bayeka basambusa valeur ya basali valeur ya iloba tant tolobaka bien que basali mingi basala mabe to tanga akoma basali nyonso te tozoloba mpona basali wana ba serviteur égaré ba serviteur insensé o baye ko servir nzambe te mais baye lokola ba avocat du diable mpona kodétruire iloba yango boyinaka défenseur te tant boke pa prophète moi Jean-Claude afingi biso boyeba ke l'homme de Dieu ayebi ke Jean-Claude apesaka nde toli kopesa valeur à liloba valeur à l'homme de Dieu biso nyonso s'il vous plaît na nsima l'homme de Dieu bandeko balingaka prophète basala nzambe to soutenir l'homme de Dieu bandimi to soutenir l'homme de Dieu toza toujours bomoko wana ekosunga biso makambo ebele ekopesa kimia ekofongola banzela ebele nazosukisa maloba na bandimi nyonso mpe basala balingaka prophète konde tosala opération onkolo akambi ya kozongisa moto nyonso na nzela s'il vous plaît tosenga na bandimi église ozali tozo perdre basali mingi satan azosomba basali ebele omona moto ane koteya bien lobi changer doctrine moto ane koezote be lobi akoma changer langage tosenga bandimi boveye bozala basentinelle ya solo boveye so omoni mosali bozalaki ne bien omona etumbelo mosali akoma changer langage s'il vous plaît botarde te bobenda ye botuna ye pourquoi akomi koloba bilobaloba soki akokomprendre te bobengi balingani bakolege misato mine bovandisa mosali botuna pourquoi okomo changer maloba pourquoi mo changer doctrine soki akomprendre te na basali na bandi bomeme pas l'homme de Dieu atuni qu'est-ce qui ne va pas s'il vous plaît to sauver milimba bato ebele kola talisi so tosali bongo toperdre yasu bato ebele te po satan azolongola bato na kati ya église ya solo satan alingi bato balongwa na sacerdoce ya nde toyembaka loyembo bobima na elanga te mpe botambola na nzela te nzambe moyini azali na mopanga pe somo ko détruire donc satan lingi abimisa bato na libanda iloba me tozongisa bato na nzela proverbe premier iloba tozongisa moto nyonso na nzela nzambe tata alingi moto nyonso abika libota opération wana tosala yango eza très important mondimi mosali toveye langage nyonso ekobima mabe mpa mosali to recadre ye topesa mosali toli nakoyina te nakofinga mosali te me tosunga ye na toli toyebisa ndeko teyaki iloba be okoma openga okongi kodeborde nini ezotungisa yo nde bakenda na moto na hôpital kotuna nini ezosala yo mpasi totuna bato mingi oyo sata azolata pourquoi changer langage bato mingi bakomi baopposa liloba na ntan moke azalaki bien lobi abebi tosunga bandeko opération nde ekozala très bien mpona biso nyonso bomonaka ekopermettre bato bazongaka na nzela toli eza bien molimo tozala na loba eza molimo na toli eza molimo na boyebi molimo na botosi kotosa yawe tosepelisa yawe na botosi oyo tokotosa nkolo s'il vous plaît bandeko nalobi mabe te nalobi tosunga basali oyo bazopengwaka
moto nyonso bocomprendre kanga pengwa bozongisa na nzela bopesa toli boexplike ndeko acomprendre te bobenga bacollègue ne basali bovandisa botuna ndeko qu'est-ce qui ne va pas anaye koloba bien comment changer akomi contre prophète pourquoi akomi contre iloba soki acomprendre kaka ata azotya te tidi bamemi epa l'homme de Dieu ye moko atuna qu'est-ce qui ne va pas yebisanga nini donc bato mingi ntango tokosala bongo na kointerroger na koekadre na kopesa toli kozongisa bato mingi na nzela vala opération kolaka mbe tosala yango wana mpona kolongola esprit ya rébellion kati na bato esprit ya kopengwa kati na bato esprit mingi ya kodécourage kati na bato moto aza découragement bopesa courage moto ayenga pengwa bozongisa na nzela biso nyonso tozala bomoko derrière l'homme de Dieu na basali na bandimi kola kosala nazo répéter encore défenseur afingaka te mais topesaka toli mpona koannonce mabe kati na bato bazosala mabe oyo bainfiltre kati na biso basali tozala mayele mingi toyinanaka te tozala bomoko tobimisa toujours bato mabe topesa na toli tobombaka mabe te église babombaka mabe te baéglise mosusu ya mokili sa mosusu bozoyeba te baexcominaka kutu na basali baexcomine même na mosala balongoli mosala na église pourquoi pas liloba mpe liloba ekenda na molimo tozobondisa eza mabe te kolo asengi tolongola bato te mais tozongisaka bato na nzela nzambe ayiloba à travers l'homme de Dieu apambola biso nyonso topesi babonne santé na papa na biso ya molimo konde Paul Dominique mikolo molai na prophète konde aumela mokili mobima tozobika na nsima no papa biso mpe toza na posa na yo nano ovivre longtemps santé ezala bien toyebi ke nzambe akosala otiaka loboko tozobika bakufi bazoseka yo mpe nkolo esi abikisi toyebi ke nkolo azobatela nzambe aza na elongo toza no toujours ensemble kino suka na ekeke merci mpe na bandimi na basali tozala ensemble pour toujours nkolo apambola moko na moko amen.